Linga kiyo mingi Janina Mbota mingi na balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu le petit fils de Kuku Pemba asazaka moko par rapport munoko mutamala de senga ngai esenga tondolo soko moni mutamala de comme senga musuni c'est que ça veut dire que allez-y comprendre FM TV qui ici premièrement précisément en micro na bango micro na ye a on a kimponza bana kimponza ba meke mpe ko pesela baloba gouvernement kala te zobima est-ce que bagoloba nini bosenga ezanini nazanga moko te Nazane Ngambedo, Lou, Otoza n'a besoin de drone, sans oublier moko le boss Coco Lokombe, Moutasimi Masolo, par rapport, Azana Bissé Longo quoi. Toleka. Kitoko Nelengi Asazaka Moko, Baebi Sarabino, que non, ma idéologie Zara, Moko Munoko, Yamutamala de Senga Ngai. Soro Moni da Mutamala de Romo Senga Musuni. Keba, Yebisa Zalokoso, Lokoso, Kulutu Zakaria. 40 ans d'expérience, ça zoti que l'anani micro. Toi na kataka savubo wa commune kenda sango précisément boebika la ba maison monina la maison moko o asatelemi Koko Lokombe. O ateka biloko kitoko. Ba ya minga kitoko. Mais c'est Koko Lokombe en tout cas musala kitoko. Mais chef de l'état tala makambo ezokende. Ba kinwa na ba kinoise bazo senga keno, ba étranger bazo utalibanda bazo teka de gros. Détail té. Bakoti li soutien à détail. Boba na moko bakoteka nini. Mais tellement Koko Lokombe est très fort. Bolanda. Ngala olobate le peuple s'exprime fois loba. Toze belet maison de yangoya et noko azwa makambutu na katsawa. Ndeko na ngai mbote. Merci na ndengo ya bibiso comme on a dit. J'espère au Quito. Ah, j'espère au Quito. Balobi j'espère au Quito. Moko ndeko to travailler na katsa maison Koko Lokombe. Ouais, Naza travailleur. Donc, on a travaillé dans la maison. Bah, difficulté ni bozala ngoko toyo. Na musala obino bozo sala na commerce bozo sala. Bon, premièrement, tous s'est retrouvé que du jour au lendemain, bah service c'est au bac ça m'a trop et du coup ils ont permis de sauter, tout avancer. Bah service c'est l'équipe tellement trop, bon vendre en même temps marché zap penza nenge za la raté, doit permettre de sauter so qui ba ko salata, bah ça la réduction ya ba service parce que l'équipe belé, tozo futa ba nini mais et pourtant revenu penser ça non ma casté mikolo nyos so l'état rotal à réduire ba service puisque l'équipe belé assainissement ni tout ça donc ils ont permis de sauter tout avancer penser bien qu'il a ralenti donc ba service sur là bazo déranger bino tellement fort bazo déranger trop bo vanda bo na journée morceau ba bimela no ba rob ma 4 5 services donc et ça qui est déstabiliser business. Donc ndenge ko tala boko senga ke pa ba konzito mo konzamboka ke ou soit ba taxe ba senga bino par mois ba ko sala yango ezala par année boko futa yango wana na ebite idée wana za malamu to ya mabe. Normalement faut ça la mabongo pour par mois aux futa au futi environnement au futi économie au futi DG au futi voilà donc ça là et ça c'est compliqué soki ba ko ça que to futa on a par trimestre ou bien à tranche bien à souka année to futi ba ni nyon so et permettre biso to récupérer mon ndambu to réserver les bango pour les kawa leki et des moi mutuna muketo kaka keto ye bibi sonyo so bana kisasa que la plupart bateka na ba boutique to na ba maison de pièces de rechange ezaka à l'étranger ba congolais baza muke mais na ebité ezanine. Bon, la majorité nandet na business so eza vraiment étranger mutu bazo trop baza likolo par rapport à biso bana mboka. On a évité le gouvernement à pesa ba privilège mais normalement de tout ça la boué il faut biso mo ba namboka toza na moi privilège to jouer na ma ba privilège mo to te kabilo en détail bango ba kotika na prix de gros de façon que to ça business bien c'est déplorable tout monde bango pe bazo te kana détail du coup biso to se retrouver au contraire au détriment ya bango ba se retrouver ma casse souci ya wana moi le lobasuka la moi mbote ah moto pesa mbote vraiment ça moi chérie azate basé belé peut-être en aux vertige té Mama Gaga, Gaël Lokombe, Morazali, moi c'est à boss. Il y a mon grand prêtre Koko Lokombe qui est mon grand frère. Mon patron est grand frère directement. Et vient en Aïché Lamputu. Moi na Moloka ya tongo
Tobo santé tantine tetia donc ba gros bisous na batutu ba Olanda biso na poto partout. Kitoko na elengi ya kosamba kute kokolo kombe kitoko na elengi balobi musala na yo ezomonana. Namoni musala ya madame na yo asali. Biloko ya Dora awa ya teko ya Shinte Dora Europe euta Europe mais na osenga bo tala bino mo lolenge ba oyamba. Libende yango eza teko ya chinois te. Enok zwako Odora mundele pine pe yango yo. Eza teko uti chini te non. Kuna mbote ndeko. Mbote ndeko na ngai. Comment nani? Oui, merci en tout cas. Comme on a ezali JP Kipwanza. Abaranko voilà. To kuti wana kata Kipwanza ba difficulté ni bozana ngo awa précisément en tant que mwana mboka congolais. Ouais, biso awa na rond-point Kipwanza normalement côté vente, côté makamona biso ya ba pièce d'échange, toza mo ba difficulté muke na ndenge to sala ba business. Alors toujours kuta mambebele o ezali ke toujours ya na ba vente ya ba accessoires ya ba minda o toujours teka o puisque biso za mo sala ya commerce ya ba phare ya ba accessoires véhicule voilà toujours na ba difficulté ndeti ya ba surtout tient ba étranger par exemple na biso différence yali na ba vente na ba maramo biso fallait to teka normalement ndenge ba vente tozali toza ba détaillant ba grossiste fallait to teka ndenge sengeli alors Nigérien azoya na biloko na ye mais azo teka détail des gros nyonso alors biso mo to teka pena bien exacté donc esenga Nigérien aya na biloko bango ba za ba grossiste biso tozaloka ba détaillant normalement yangwana mais à part ça va faire les autres muke. Est-ce que ba document gouvernement communal et tout est-ce que les autres travailler bazo déranger bino to bazo na ndenge longo bani? Ba gouvernement ya mboka dans le sens que mes candidats tout ça toujours travailler ndenge ezali. So ba sengele l'état DGRK DGI nyonso wana za ba droit ya mboka. Donc to futaka comme sengele. Omoni mais côté wana dérangement beneza la penate. Pour to futa ngo ba sengaka to salaka o bango ba sengele. Merci beaucoup. Bandeko balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu AC azaka moko na ebisaka bino na ba idéologie biso to banda to landa pe lokola bakulutu lolenge pe biso to okende to zotika pe baleki pe ba oyasima na biso le peuple aloba le peuple s'exprime gouvernement kala mingi te zobima to lingi to yo kasikoyo posa to maloba nini oyo population ya mboka na biso congolais ya mboka na biso Congo pardon o ba kokai koloba nanu ebimite mais basengi nini na kati ya gouvernement mbote papa mbote yaya comment nani nga mabiala kumbu madilu Congomani ina ntota ya Bakongo ko Bakongo sur place vraiment 100% vraiment muke na kiese mingi ya lingala même ki Congo tout bako donc muke na kiese mingi façon baka mama metti ya tête depuis kaka metti ka somi kufuaka mais na fier mais to tena dingala tete mais tu as besoin play kuluna ba chef de riz ba comment muna en charge ba chef du quartier ba beka ba ko ni ke gouverneur façon ba ba famille ba tout na ta gouvernorat plus na fait ba chaque commune ba même siège à 50 personnes chaque commune la chef du quartier a déjà ba toi ke ba le taba ba saleté fin de ma futa ngombo na bango kune ko sila ba saleté chef du quartier na chef de riz bango nde so ba cité ba kuna wana te ba kanga chef du quartier ba kanga chef de riz ko so ba kanga bango kune ko sila parce que bango nde ba yiba quartier bango nde ba yebi territoire ba commune surtout ba nganje ba to ba saleté oyo ata 50 personnes chaque commune ba to civil bango ba chef du quartier chef de riz ba sa musala bango et puis ba salubrité bako boka ngona moyi te na moyi comme de tout ko sala ya camion ya ba embouteillage ba salubrité ba paye to ba kendara ba étranger ba kendara ba loto ba salité wana après 22h ou 23h ba ko sala na ti 5h30 ba terminer na bango wanda ko na tongo salité zati mais o ya moyi salité to aussi na Congo e ko tiko sila te le gouvernement zobima kala mingi te sikoyo bosenga to ideno ezani na kati ya gouvernement okosenga nini na bato ba pasi ba poni okosenga nini pa na bango obiso to senge pa na bango kaka bali nezoka ba taxe lokola ba péage wana ezokutana biloko na cher ba péage wana yango so cher parce que
to bien sûr evani nano ndenge mama ye et maintenant nous tout et soit maintenir na position wana mais on a besoin de relier na biso to ko kate ba péage so ba diminuer péage biso wana mais on naturel soit et faut péage té soit ba diminuer yango ils ont la perte té yango ngap so to wana besoin yango biso wana besoin Mbote papa Mbote ndeko comment nani Kombo Boulebas Masamba Boulebas Masamba ouais Kutio awa na kati ya cop na yo kala mingi te d'ici la gouvernement gobima okosenga na nini tozosenga na nini na bao bazwa ko banda musala en tant que congolais en tant que quinois. Merci pour la parole. En tout cas, nous avons félicité d'abord chef de l'État. Nous avons nommé les biso Madame Judith Swamina Touloukwa, ministre. En tout cas, tosengi na ye na bilongi wana ya kala wana surtout ba face wana ya kala ba façade wana ba façade to ndo mona bango display to lo ba en tout cas to lingi to mona bilongi wana te po tozo kemba tozo souffrir pona bilongi ya kala to na posa bato balingi Congo to na posa bato balingi peuple to lingi d'abord oyo ye moko alobaki le peuple d'abord to lingi to mona ngo na gouvernement oyo asika ya Madame Judith Touloukwa Swamina to lingi pena gouvernement to mona bilongi oyo asika toli bilongi ya kala to mona ngo te papa so to moni yango en tout cas to mona ka ke to na échec toli bilongi ya sika o ba ko sala pona intérêt ya mboka oyo pona intérêt que peuple congolais a mona clair tolingi moyibi esila tolingi tracasserie esila tolingi salubrité tozo mona. En tout cas, mboka na biso ekoki kosala boyete mais ndenge tozui madame Yasika oyo za premier ministre Madame Judith Touloukwa Swamina en tout cas to pesi chance pona mboka na biso. OK. Alors na ndengo solo ba que non bilongi kala o ba travailler pour Mobutu, ba travailler pour Kabila, ba ko travailler pour Joseph, ba ko travailler sous na Fatido, ba zonga lisusu. Donc wana ndo elongwa na boyi. Wana en tout cas to boyango wana penza en tout cas peuple congolais na bilongi to na posa bilongi wana te. Bilongi wana yango yo kembisa biso. O mona bango ba otambola na ba jeep. Baotama ba camion cher, balingi banda kwa cher, biso to kembaka tela transport lelo, hein? So senga na yo premier ministre tela likambo yo pena normalement. Bilongi wana ya kala o fusa wana. Bilongi ebimisa ba ruidi wana. To lingi to mona bango te na gouvernement oyo. To lingi to mona bilongi ya sika, po to mona changement na mboka na biso. Na ba o siko bazo banda musala ba ministre ko ebisa bango nini na bana kisasa. Fo bango nde fo kebisa. O ebisa bango nini? Bon, en tout cas, eloko tokosenga na ba ministre oyo bakoti ya sika. En tout cas, basunga chef de l'État. En tout cas, na vision na oyo malamu waza nango. En tout cas, ba ministre oyo ya sika. Bosunga chef de l'État na vision ya malamu waza nango pona peuple. Ezate ke bino boko ya wana kombo za bata sika. Yo po mano tonga banda kuna yo. O mano somba ba jeep akanda. Joto mona mino bo oleka na makadam na jeep na mino cher. Tolingi eloko wana te. Tosengi gouvernement o bozoya boya esprit au peuple aza nango poto mona clair na mboka na biso. Ka mboko Congo na mona ke groupe ya individu ba bengi ba police ba tambongo te. Na ba pays mususu sont des businessmen ba ferré. Ba na bilanga, ba kenda ba Dubai ba Chine ba sala ba conteneur bango. Akobi misape mbongo na ye ya sac to ya compte a déficit pe gouvernement. Mais o lelo so ba nommé ya na bino ministre bino ba ni obeta maboko. Bobiga mbo ya na biso famille bongi. Na mbongo ki moyibi. Na ebisi bino ke munoko muta malade senga ngai. Mais so moni muta malade kwa mo système musuni. Allez-y comprendre. Mbote papa. Mbote papa. Comment on a? Comment on a monsieur Abou. Ndeko Abou. Kalate gouvernement Zobima. Ba ministre peut-être toeba na nute ba kombo ba Robima. Osenga na nini? To bo sengeza nini? Na ba o bazwa ko banda musala na poste wana. Bango moko esika bazali baeba ke tango bandimi bamiponisi pona na peuple bazala pe na souci wana ezala te kono ba pesi poste bandi ko sala feti nanu bandimi yote yo mo so mindimi bando sepela non ezala te muta mindima a fetaka soki azui ba réussite to ndimi yo awana ndo sepela mais tango nanu sala le rote ko sepela te on chante pas la victoire avant la guerre. Il faut d'abord la réussite. Toi, réussite et salami. Ah non, côté de peuple, la félicitation, ça la fête. Donc pour ça la fête, il faut travailler dans nos biens. Oui, et ça ne demande pas. Na bandimi, ça la fête. Donc c'est que c'est là, pour bongana yo.
donc tosepela noke non nga na bongi famille na nga ezobonga yango ezosala fete po mboka oyo eza na baproblème très sérieux ntango bapesi yo pouvoir jamais koosepela fo ozala concentré fo ozala na réussite mpo bake mpe pa na nzala aza na kanda biso todebrouillaka nga na nasala na leta te banda na boye tamati nakomi boye nadebrouillaka kaka na ndenge na nga o ba richesse o ba nini tosanga nga na yokaka kaka na sango natomona ngo te eloko te nayebi te na bénéficiaka nini na Congo kaka mopepe kaka ya nzambe na moya makasi sa biso ndeko na ngai do bénéficie eloko te mais eloko te kanda mabe bakanisa na peuple tosouffrir boye ko eza nini biloko komata chaque jour biso bato pasi tosoma biloko ezomata soki tokokenda bokenda biso wapi ndenge bango bazokota wana oyebisa bango nini bango nde ozobisa bango nini titango naoloba maloba ya mpona bango ti oyo nyonso naoloba eza mpona bango nde bayebaka mpe biso peuple aza na esengo te eloko esengo eza nango te na Congo nyonso pasi courant pasi mulunge nyonso pasi moi biloko kolia pasi hôpital pasi bato bazokufa mpona kozanga soin médicaux ya malonga eza te bazomona te ntango oye ezala mpe na susi na lata yangoko lata yango na nzoto na oyeba ke ezali mpe na peuple na yo ezali mpe na donc nation na yo fo basala na susi koya te koya bongosana kozwa mpe yango na suka te nga namona te motu amemi bomengo na ye batiela yango na cercle non nyonso tu bakendaka tokendaka esika moko biso ezozongaka na mabele ndeko alobi eloko moko eza mutuya yala mutu moko nanu te akenda na bomengo na ye aza te na se na moni montre bakotika yango bokozwa yango nayebisi bino ke bino bato bozobanda mosala kala te bozala mpe na susi ya bandeko na bino tanke bapesi responsabilité ya kodirige na mwakwe moko boye komona te kene nde moto okomi ka fin du monde te mokolo ezali Mobutu ayaka 32 ans akenda Kabila le père ye awumeli na ye pe te mwana batu yaya batu papa batu batamitema mabe balongoli ye Raisa ye na esprit ya bien adindami me bakosi ye soko zaki na boule Rais chana mupanzi na chona mupanzi fachi betwa ye bolingi bo kota nsoki me mwana kisasa siko to olinga nani na betela bino lisolo idéologie ngweza boye banilotique bana besoin bakangaka Afrique centrale histoire ngwana vous comprendre en tant que Congolais au senga nini na bandeko bakonome ba ministre ba travailler ndenge nini mais eloko libosonga nazo regretter nango biso to votaki président de la République pour na biso a peuple to votaki président de la République mais comme sous biso te peuple ba comme otala ba parti politique na bango ba comme wela ba parti ote bocha mutuboye mais ba miso te bango déjà ba miyibi ba ote ba prison ba biaki président de la République où est la deuxième mandat na yo peuple abetelo maboko peuple a sepela na yo batu wana bazwa pona ko flatter yo pona ko yibaka mbongo na ko sepela soko tongi prison ya sika pona ba miyibi ba ministre ya gouvernement bazonga na prison ba o ba pona ko yiba mbongo atonga prison ya sika pona miyibi ya ba ministre pona toza boye quelques ministres bazo sepela na libanda gouvernement na bimité mais ba famille na bango ba sala ba feti ba sala ba sepela bo biso tozangi ba ministre biso tozangi bato to ko sepela to suka wapi botala likambo oyo président de la République président tala ba conseiller na yo bien batala be factiti économie ya mboka eza en tout cas tozo comprendre te pona biso batase nzale leki makasi soins de santé zate population aza étouffée na n'importe qui outa là ou outa n'importe place azo gang la peuple congolais to sengi na gouvernement oyo eza la gouvernement crédible nenge papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobaka aboyi ba fantaisie ba ministre pa pamba ya kolata ba chaussures à cher ba veste à cher tandis que pays en souffrance et en guerre président de la République fongola misu nazo senga na président tant que jeune congolais oh biso to voter qui na 2023 pour président asala mandat na bien a fongola misu na tous les ministres les voleurs oh ya ko salaire il faut ko ta prison oh ya ko trahir mboka na est faut bon maye article wana tout peine de mort savon nous acceptons c'est pas lango makasi mais faut tout mon exemple nango puisque bato bazo misa bato na est ba trahir pays ba député o ba sepela ba trahir pays bazaka toujours na pays du peuple alors to sengi peine de mort wana to mona yango bien merci ndeko alobi ke bato bazo trahir mboka bazaka na palais du peuple ba ope bazo buluka ba bomboka kende liboso bazaka wana
chef de l'état na yebisaka yo na 6 mois passé na bi comme esprit mabe batu ba comprendre ngate tala bokonzi ablagi te soki bako yina yo ba yina yo comme esprit mabe on moni déjà mes condoléances na famille oyo ya garde reproché ya Fachi Beto auti okufela keba Fachi Beto bacho musapina lisu bacho musapina lisu mwana mama fongwama mwana mama Marti fongwama musapina lisu bacho yo munoko muta maladi boebit yaka toke mbote ndeko mbote papa journaliste comment nani comment nga Blanchard papa journaliste ndeko Blanchard gouvernement ya mboka na biso Congo zo bimakala mingi en tant que mwana mboka okoka ko senga nini bandeko ba ko nommer ba ministre o ba ko kiper ba poste po ba luka ba travailler pour bien ya mboka na biso Congo papa journaliste na mutuno tunengai eloko na ko senga na poser na biso ya liboso d'abord biso ba jeune to tenga ba classe mingi mais lelo toza ko se retrouver na misala mo e 5 to sala te susu na ngai za boye batu o ba travailler uta Mobutu uta Kabila uta le père bango nyonso tout faut ba déclasser aluka ba jeune o ba zapi ba fandi ba sali ba classe minene ba tangi acha ba ona misala lelo oyo famille to eza na poto ya zawa soki do yakimi ya mibale tozomona kuluna eleki makasi ngamono d'abord na uti musala na zoya vers 21h du matin bakuno abimeli ngai ba dresser ngai na sibe prof yango bakatinga potawa siko juste nazali congolais mboka na ngai Congo sikoyo ozokuta na kutu même na police na nzela ba osalo mabe police aza ko autoriser même kuluna asalo ya mabe oyo ya mona misune me atiki aleki ya misatu ona ko senga na mai tozomona passe na mai trop papa tela biso mama mai mama ko tela biso o tozomona lelo ba mama na ba bassin na ba bidon ba kenda ko luka wa mai en tout cas passe ya makasi ngai nazana na kingasa na suka lelo oyo soki naza kotambola bopo ezaka ko débrouiller sans ko débrouiller en tout cas bana balali nzala na tangi ba classe na su ba diplôme na ngai sengi na zwa lelo musana osala eza musala onga ko sala te susu na biso ezali ya kolungola ba oyo baleki mbongo ya leta zo ba jeune tcha bango na kata poste papa wana tunde ba donc soko papa soko tamona bango donc bako sala eloko moko te na mandana oyo sala en tout cas bango faut pas déclasser tala no ba jeune basa musala oyo sengi basala kaka bango papa balembongo ya Kabila papa mbongo ya Kabila mwana balembongo Mobutu ti loka bango poni teke no ba jeune ba tenga ba classe ke bango pe ba zo poste wana en tout cas to tema likambo wana to souffrir to kemba trop mama tangiso na mbonga passe atangiso na mbonga makala atangiso na mbonga mai mais lelo oyo obi mutu munene okena parlement ekomi ngai mona ya mutu bazi mona mutu batie aibi ko tanga te aibi ko komate po mbongo ezali batinde na poto ali lettre komami azu poste. Merci beaucoup. Okay. Mbote ndeko mbote comment nani bongo na Didier Mokoto kala mingi te gouvernement zobima oyo ya mboka na biso Congo bosenge ko zala ni na bandeko bazo nommer bango to bandeko ba ko travailler na kati ya gouvernement bon nga pena bosenga pena ndezali yende bandeko ba travailler bien basala lisuloka o basala ki na 5 eleka kité siko to komi na dernier 5 ans mukonza mboka premier 5 ans to sala ki liboso est-ce que mamni to sala na mboka est-ce que to bénéficier nani to bénéficier na baguerre to bénéficier na biloko mobo banzala donc énergie net ba poto taka ba poto zona ba poto mwindo papa akozwango yo lo ba poto oyo ba poto epela kate siko musana ngo ni ministre énergie yango na osenga na ndenge gouvernement ndenge zoya maire na biso batie wana maire yeba ko classer biso bato ba ko sala misala net nga na ministre nani ministère sport na sengi so Denis Kambai na ministère ya sport mboka na biso Denis Kambai alandela makamba ba sportif to Congo na zaolandela to so côté budget lukela biso ya bien sala wana côté finance ya bien pe basala musala bien po mukonza mboka kombona ekende bien na minute oyo
bandeko musa mukonza mboka babalusi mayo bawewa banani babalusa mayo baolela nkomba mukonza mboka zone mukonza mboka te me batu mukonza mboka osana bango eske bosa musa malamu bofingisa komba mukonzi yango na osenga na gouvernement ndenge zobima ngaza na artiste na pesu commerçant na iponza to oteka teta wenzo moni batu ne batelemi ba oteka te mbongo esirkilete biloko emati eumena gouvernement umeli da ba olem so sena ja umela ba olem ba le so nyau ya oto boyeli kama nyau na sepende ke bokiti prince to luka ne fo boya bolo de biso to lobela bo so pe ba idée bo memela ba konzi kuna po biso to na temps oyoka bango te kuna donc tama okutana bango ndesate oya bo soda merci beaucoup ndeko lobi boye gouvernement zo lia batu nyau eaye ngate muta lobi toleka munoko muta maladi wa belaka alingaka ngai tondolo manga sende so moni muta maladi ko mo senga misuni kebana ye mbote papa mbote ndeko kala te gouvernement zobima en tant que congolais en tant que jeune congolais bosengo ezanini na bandeko bagoya ko travailler comme ministre combat DG combat tebele yoyebi bosenge kozala nini. Voilà, merci. Je crois que bandeko bazoya kota na gouvernement sika il faut yambo bango babanda musala batala bisika ni bandeko ba travailler qui place ba faille eza. Très bien. Parce que système ya bango ya kosalela nde lelo monimboka eza na kao. Les gens ne se retrouvent pas. So talibi so sala business a. Au Taliban tongo moni mutumoko nanu elonge fungami ezate pourquoi parce que mbongo ezo circuler te. Alors je crois que Congo est dans l'équipe. Biso nyonso ba congolais to go beta ne to représenter mboka na place wana te. Batu nyonso bazawa bazoteka eza mutu mususu atangi peut-être pe koleka ba mususu bazawana. Mais tant bozu chance ya kosala bo sala pona avancement ya mboka mutu nyonso asepela. Pour ngana ko komi défendre ngamo te peut-être na assemblée mais na délégué yo ke ne lokola molobeli sala musala nde sengeli biso no sezo sala pona avancement ya mboka. Donc je crois que botala bisika ba faille ezalaki to sunga mboka e ke ne liboso et na ko pesa moi toli mukie na ba congolais o toza déjà tozui premier ministre moi na moi si madame Judith. Alors au moins na congolais mso azoloba bazui moi na moi si akosala nini. Déjà nanu asalité bokomi koloba akosala ni non topé sa chance total tant gouvernement kubima nini akosala comment est-ce que to ko évoluer naie et voilà un peu moi likanis na zanango donc bandeko yo totika théâtre totindi bino pona ba aventure te bobunda pona mboke kene liboso mais mutu na ko naie ata ko kosala na gouvernement te na esika oyo azotelemela a se retrouver pour topé sa chance na mokonza mboka akene liboso. Aza sage ya robakisa kutu ezate parce que c'est lobby. Na pourquoi bakulutu bazalaka tout autour bazingaka moto pona koloba. Et na maboko na bango ezala na makasu. Pembeni omona mwa ntsamba. Est-ce que bakulutu ya Congo ba sage ya Congo lelo baza wapi? Asazaka moko Congo eza ya biso nyonso. Na la besoin que toyeba ndenge nini ya kosunga mboka Congo. Chef de l'État a okokaka yete. Yemo okokate. Mais tozala lisanga yoza malamu. Toleka. Bouti kolanda lolenge bandeko ya kimponza bauti opesela bino par rapport à idéologie, par rapport ya gouvernement zo bimakalate. Biso tozalaka toujours na katikati. Tozuka koto to memi, tozupeka koto to zongisi. Kokolo kombe est-ce que vous comprenez masolo ndenge yali oyoki lolenge bana kimponza babeti masolo mezo kokolo kombe ezaka moko yebika la kati ya kimponza masolo kitoko na elengi bana kimponza bapeseli biso to koloba esu nini asa koloba nini munoko ya muta malade esengaka ngai esengaka mwa tondolo esengaka mwa manga sende soko mone koma senga misuni allez-y comprendre mbote mingi na mabos Billy Malou à force tranquille oyo asalaka poto monana na technique boyebika kenok mafuka toujours présent avec son vieux yoyebika masolo ndenge zalaka vie na ya kati o kulutu na ye drone kutu te loboko ka pamba ezuki ngasani mobimba
population balobi biso toloba esunini tolobaka muke population nde baloba po bango nde bakolo makambo tozalaki ebele ya kolanda assez na émission na bino le peuple s'exprime bosabone na émission na bino kaka boye maison kokolo kombe toujours masolo ya carré ya danger kuno ozwa makambo oyebi kaka makambo ya mutuka fo zalazala wana kokolo kombe toloka lingaki yo mingi Janina Janina